Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezalekao info plus tala pe mona info plus otalaka wa. Boyel Malamu na émission Nabino l'amour du Congo. D'abord avant tout commencer, nazo pesa vraiment vers le meilleur nanga na bato nyonso bazali kolanda biso na mikili ya poto partout dans le monde et na moni wana na Canada, Henri Modogolongo depuis Canada et na bosanité o babengaka Joe Amboyo Motema Harmonie Amboyo depuis Paris. Et ndenge boyebi pegi titan émission Nabino amour du Congo o vraiment elobelaka mingi actualité pe politique lelo ndenge bomoninga awa na plateau na koyamba moko ya mwana mboka papi okate o azali vraiment na parti INC otokomeka kusolane mambi matali RDC Congo makambo zali kolekana awa surtout situation politique na biso tokomeka kusolane pe par rapport ya ba actualité ozali vraiment kosalema awa na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba déjà na kopesa mwana mboka papi okate bonjour. Oui, c'est Joseph Papi Okata. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Oui, santé Zamalam. Bonne INC. INC, Boza, on a INC et c'est le seul parti éthique pour l'espoir au peuple congolais. Moi, je Papi Okata, par rapport à l'accord, il y a le 31 décembre. Est-ce que le lot est valable que l'accord Rwanda vraiment est allé en cours? Au Béguin, on peut très bien accord, il y a le 31 décembre. Et ça qui a duré nango. Donc c'est-à-dire le 31 décembre et Silaki. Et Silaki dans le sens que l'accord wana kaka prolongement ya mandat ya Kabila ndezalaki appliqué. Donc mandat ya Kabila et Silaki oyo to pesa qui est na accord. Et le lot aux par rapport au cardinal Mosengo, avec la déclaration, c'est comme si tout le parti politique opposant, c'est comme si il mis derrière l'église catholique. C'est comme si l'église catholique, on dirait, commis le point de repère opposant par rapport, il y a Bosali pendant tout ce temps, on dirait solution, ils ont mis temps, l'église catholique et télémi, binopé opposant, c'est comme si Boye na Sima, il y a Makambouang. Mais pourquoi besoin de séparer Cardinal Mosengo na peuple congolais? Cardinal Mosengo azali congolais à part entière. Tant que la constitution est un article 70 que tout Congolais a le devoir de barrer la route à un individu ou groupe d'individus qui confisque les pouvoirs ou qui l'utilisent en violation de la constitution. On n'a pas mentionné le nom de Vital Kamerhe. On n'a pas mentionné le nom de l'INT, ni de Joseph Papi Okata, ni de Laurent Mosengo Passigna. On a parlé de tout Congolais. Alors, ce qui Mosengo peut a constaté que la constitution est allée violer et que les gangsters sans mandat va confisquer le pouvoir. Ils vont utiliser la violation de la constitution. Ils vont avoir richesse en boka, ils vont accaparer dango. Ils vont éteindre en boka, ils vont kabola, ils vont pesa yango et sika au bango baruta. Donc Mosengo a kangama boko parce que Yazali, église catholique, il n'est pas congolais. Je crois que tout ce qui se passe, ça concerne tous les peuples congolais. Papi Okata, autorité morale ya INC Vital Kamerhe. So na tunyo motuna ote na sur bande kwa diaspora ba roloba ke to sali émission te. Et un phénomène moro boy bataille ko bimisela bino kindumba politique. C'est comme si bino INC, c'est comme si boza bref na ba décision na bino te. Donc ozaka ke so boyo ki mo pepe boye bokei. Mais par rapport au phénomène au kindumba politique, démarche ya INC surtout lelo na état autokomi nango na République démocratique du Congo. Est-ce que boza pe na souci à peuple? Le président national il y a UNT. Biso tozana biloko ya ba culte na bino personnalité te. Il y a autorité morale de Kabila, il y a PPRD. Parce que PPRD est la présidente. Nous avons le président national, président Vital Kamerhe, qui mandat, il y a INT de Tochewana. Alors, le président Vital Kamerhe, on parlait si le président Vital, on parlait de Kisi Kindumba. Akenda qui n'appartient. C'est ce qu'on appelle Kindumba. Il est toujours le président national de l'INT. Et l'INT est Zaka Kanakata INT.
na ebite kindumba politique ba plateforme ba nini nde bozo benga ngo kindumba na comprendre loko wana biete po kindumba ngo lakisa moi ça tiki mobali oyo akepa mobali mususu akepa mbasu yango nde bobenga kindumba balobaki par rapport tangu kojo asalisaki tangu dialogue esalemaki tomonaki bino toyoko mona bino susu na gouvernement awa boche ba ministre yango yobika ba chaîne internet ne batala biso balobi ke yango ba benga ngo kindumba politique peut-être yango peut-être yo pendo comprendre ki ba internaute wana te ba ko signer ba accord eza na rapport tena kindumba politique eza neti tango tuni makamba le 31 décembre accord wana to signer que eza peka kindumba politique je ne crois pas ce que eza ki kindumba politique Kabila est en train de nous exiger un autre dialogue et tolobi to kozole suni na dialogue parce que na dialogue il y a 5 autres to sola nyonso na éviter il faut retourner ba onso kindumba bazolo banini nous avons y signé un accord à son temps et que accord wana tozo senga mise en application nango na ebite so kindumba uti wapi lelo tomoni ministre o azalaki pe parmi na INC ministre Pierre Kangoudia azaki ministre toujours ministre à budget mais lelo il appelle azo mi benga toujours aza opposant étant que yo oyebi ke bino na parti bolobaki ke alongwana na place azali ya boyaki kolanda ba ordre mais lelo azo mi benga kaka lobi aza opposant étant que yo papier okata est-ce que par rapport il y a réflexion na ye ndenga lobi ke il est toujours opposant parce que azali azolobaka ke aza opposant okoki kolobani par rapport na bon, ça n'engage que lui-même pour bisoto délivrer la carte à opposition à Wate. Ce qui a mis Benga Kinde Moutouaï, il y a des réagir. Les années qui Kengo parle de la opposante. Alors, Yoko Boy Lango Kengo. Donc, ce qui a le baki qui a Moutouaï, il y a prouvé A sur B qui a Moutouaï. Alors, comme un combat opposant, Moutouigno Sasakapara, il est libre. Aïbi Loko Nyaza Goloba. Tout la marche il y a le 31 décembre tout le monde qui présence il y a Vital Kamerhe na paroisse Saint-Michel à Bandalungwa et tout le monde qui na katiwana même si vraiment tout le monde agent de l'ordre bayaki ba maman ya ba plus âgé bazaki wana ba bébé bazalaki wana et les loso de lobake démarche nini INC qui par rapport ba fait au salimaki mokolo le 31 décembre parce que yemoko nengo lobi que président national il y a INC azaki sur place ndenge bino bozalaki wana bomonaki mawape ezaki kati na bino ne bomonaki batumsu bazaki na kati église démarche ni bozo ça. Ce que vous devez savoir que le président Vital Kamerhe est d'abord chrétien catholique. Azana makasi ya komona ndenge église na ezalaki profané. La ville province à Kinshasa tozana plus de 100 paroisses. Ezaka dans Saint-Michel te partout Kabila la kisaki ezaleli nae que lui s'exprime que na Minduki. Donc tozala qui on a pour répondre na appel il y a comité laïque par rapport il y a makambo izole kanamboka et Kabila s'est comporté ndenge habituel ndenge se comporta qui me président Kamerhe na minute azana passe makasi pourquoi parce que tant que chrétien catholique il y a comme on a lolenge église nezaki profané voilà douleur azana. Lelo Bogomocha, gouvernement sous pression, tandis que date il y a le 23 décembre 2018, il y a Mambi Matali élection, et c'est Yebani. Et Bino Lelo, surtout Boza en plus, derrière, il y a derrière l'église catholique, puis l'église Nyonso, la confection Nyonso, Boza derrière, par rapport, il y a Oyo, Bazolinga, Basala. Bino Bogoye Kolobanini par rapport, ndenge bino bozo sala sous pression na gouvernement. Mais date il y a élection, Yebanité, mon amboka papier au kata, Yebisa biso. Na habité bino boza journaliste investigation depuis 2015 tant tozo ba ke Kabila a besoin de organiser l'élection te bobana bien en procès d'intention et lelo oyo to site démonter bino kende ko tuna nanga et loko ni ezo zangisa e akene ko enrôler ba congolais bazan étranger et loko ni ezako zangisa e parce que na minute oyo azako enrôler nani wana nyo zali manœuvre na machine na bango tricher baye nango. Je crois que aussi ton message aussi to fani na batoana to ebi lolengi nini bajisaka. Mais cette fois-ci ça ne sera plus comme ça. Je crois que na logique autozui na démarche autoza ko mener o to atamé déjà processus il y a extirpation à régime oyo to kotika ngo le sous-souté parce que baza ba gangster il faut ka ko déloger bango. Je crois que logique on a déjà malam. Tomoni na ville ya Beni. Est-ce que
N'assure que oza moto déjà oza congolais au yebike na ville à Beni vraiment ba troupe belé zoya tozo boy ADF et boy basali donc baza na insécurité totale. Par rapport à Monisco lelo bazo chapé pression na Monisco mandat na bango ici là. Ningo zozo mona na est ya Congo vraiment ba maman baza violé baza ko bazali ko boma batu boy pas ma ba sala ba sabotage. Et tant que bino boza na partie INC, est-ce que démarche une bozo sala paix par rapport il y a sécurité à est ya mboka na biso? Mboka kozala na sécurité ndenge nini au moment où compli Kinshasa ndé mutaza ko commandité yango. Et kozala na sécurité ndenge au moment où mo oya za ko diriger mboka yé moko ndé monguna. Yo yebite ke neti to aliawa. Na armée na FARDC ba étranger bazali. Yo yebite ke na la police ba étranger bazali. Yo yebite ke kaka bato ozobenga wana ba troupe wana baza pe na gouvernement. Yo yebite ke net tozano na ville à Kinshasa 123 zaliao. Yo yebi yango te. Alors koya ko tuna ngai eloko moko boyeto yo yebi yango. Depuis mokili banda nanu mboka ta moko te ezwa ba dirigeant oyo ba mema mboka na bango ndingo wana. C'est-à-dire le Congo est entre le main des occupants. Le Congo est entre le main des agresseurs. Bazako ozako benga bango ba kambi ya mboka bango wana nde ba agresseur bango wana nde ba occupant bango wana nde ba troupe ozo benga wana parce que baza partout peuple congolais est en insécurité même yo pene tozana oza en insécurité parce que mboka ezé sous na maboko na bisote. Voilà pourquoi ensemble na bandeko ya laïque catholique laïque protestante ba congolais nyonso to prendre sikoyo responsabilité na biso dessin na biso na maboko pour il faut libérer mboka na biso. Voilà. Tout le Belasco par rapport à la ville province à Kinshasa, tout le monde a makambozo salé mingi na Kinshasa ba maladie ba mambo belé. Est-ce que moi na mboka papier au kata tolingo yebisa biso robe oyo Kinshasa bandai ko benga ngo Kinshasa label. Est-ce que ça toujours ils toujours coexister to déjà si ekoyaka? Mais bo pesa mboka wana na mutu moka loba ke mwana kini. Avant d'être mwana kini, tu dois avoir d'abord une commune. Commune nezaka na commune à Kimbuta ezani. Kimbuta mwana kini commune ezani. Un quelqu'un qui a surgi kakaboye, un médiocre, bo pesi ville à Kinshasa 10 ans yango. Résultat, ba poubelle et pesi nini. Typhoïde bengi nini choléra o ba congolais baza ko kufa du jour au jour. Soki ya lobaki azaki mwana kini, ayebi label nini Kinshasa zalaki nango. Ndeni bazé ko benga Kinshasa label. Alors azaki wapi pour asala continuer. Kimbuta azako sala musala oyo maître ne azako tinda e pe maître ne azako sepela nango résultat yango. Donc c'est-à-dire tozaliawa soko kufi na masasi te okufa na typhoïde okufa na choléra batie congolais na situation moko boye pour ba exterminer 80 millions de congolais na habité pour basa na mboka nini mais oyo bakoya ko benga na bango comme na bango ba congolais. Nango sabiso signification au phénomène médiocre au lelo vraiment épais si pas si na gouvernement au bazali ko kamba biso. Est-ce que le mot médiocre eza injure to eza eloko moko boye kaka ya mal gouvernant? Médiocre ezali mention après évaluation. C'est ce qu'on appelle médiocre. Ce qu'on peut belé bako benga distinction, bako benga la plus grande distinction. C'est-à-dire après évaluation, il y a musala moko boye. Nde baki kolobake mention médiocre, satisfaction, distinction, la plus grande distinction. Mais bango bazu médiocre, et ça injurité, mouto azu 1 sur 10. Et ça nini, médiocrité. Alors c'est ça, ezali mention après évaluation. C'est ce qu'on appelle médiocre. Par rapport à choléra, sur aux AP na base na commune ya Bandalungwa par rapport il y a les lots communes nobles aux ali Bandalungwa ils a touché na choléra. Est-ce que elo roni okoyi koloba par rapport à Bachar internet bazolanda biso na mikili? Selon rapport il y a ministre de la santé Bandal commune yangai to enregistré déjà 4 décès. 2 na Kosbaki na makelele zape musika na ngaite et 2 mususu na ba coin mususu. Donc, et c'était ça les résultats. Voilà pourquoi le bengi peuple congolais ont eu occasion de il y a les 21 to se débarrasser de gangsters. Parce que tous les typhoïdes, tous les choléra, oye koya lobby et koleka lisusu wana parce que ba médiocre ba kisusu ko améliorer.
par rapport à la marche Union Sozo Salema Mikolo, qui se annoncé le 21 décembre, est-ce que tant que Bino ne boza bon na INC bozo monara que non ko sala kaka ba manifestation politique, ba marche est-ce que quoi aboutir biso pe na solution ou bien faut que le dialogue pour na ko solo la vraiment Mambi Matali République démocratique du Congo? Les Congolais n'ont pas la culture du sang. Biso toyebi ko bomate. Otokene ko simba minduki to ya ko benga na moto te. Toyebi makambo wana te. Biso makambo na biso zaka pacifique. Kaka na pacifique wana nde to ko benga na bango. Soki bayebaki kenga ko pesa eloko te, pourquoi baza ko empêcher biso? Donc kaka na bongo ekopesa gain de cause. Ceux qui ba congolais nyonso ba sangani ba bimi na nzela ba kozwa pouvoir na bango sans kotangisa makila parce que ça culture na bisoté. Donc voilà logique toza nango yango wana ko kotuna biso o ekopesa litomba te. Ceux qui boye ba ekopesa litomba te. Pourquoi boza ko empêcher ton marché? Oya kanisi ke biso to ko simba mundu ki poto ya ko bomba mutu te. Les Congolais, un Congolais est incapable d'écraser même une mouche. Donc ils ont culture na bisoté. Tozan de siko na batu oyo ba ko battre record ya makila mais biso kaka na nzambe to ko benga na bango. Merci beaucoup mon mboka papier au kata na ligne to komi na suka na lingo pesa message surtout na bandega mso batali bana ba s'enquêter trop pour na biso batoza en République démocratique du Congo et tant que mon mboka message no koko pesa na ba cher internet o ba ko landa biso. Na ko expliquer bango que combat na biso ne ya bango ezaka moko ya ko kangola mboka kombeza vraiment munene ensemble nde toko gagner mais diviser toko kokate yango wana na bango na biso esika nyonso bazali to bondela mboka parce que mboka ekei ezaka biso nde toki ko libérer voilà bambote nao. Oui, na pesi bao nyonso bakolanda mbote mingi. Merci beaucoup Ezawana Bongo émission L'amour du Congo qui vraiment présenté na Wabino Peggy Titan Kalonji on a yambaki mwana mboka papi okata o azali vraiment membre à INC. Je pense que ngai na kolobakara ke kimei la République démocratique du Congo tozan a besoin vraiment toza solution politique surtout makambo ezali ko sa ma République démocratique du Congo ezali ko pesa pasi yango boyeki ndenge nini mwana mboka papi okata alobi vraiment à cœur ouvert Mambi Matali République démocratique du Congo. Quant à moi, je dis merci beaucoup à l'équipe technique accompagnée Kinga. Merci beaucoup à Moustapha Malé, mes papas na Idrissa. Et merci beaucoup à l'agence Badem Babimboli. Donc, je dis merci beaucoup à toi, Henri Modogolongo, depuis Canada. Et merci à Aline Kobange, Motema Moustapha Kobange, donc depuis États-Unis. Et Nabato Nyon, c'est vraiment Balingaka. Émission L'amour du Congo. Et Nabo Sanité, ingénieur, Balobi, le fournisseur. Ce qu'on vraiment téléphone, Nayo, Ate Lalaki, Ezonga vraiment, au Kitina. Bandalungwa wana na avenue Chilwangu vraiment obtenu les fournisseurs au yebani déjà au romona wana au sa téléphone nous a allumé et je dis merci beaucoup à Jean Simaya si Force Italia parce que babi yende za makambu et je dis aussi merci beaucoup na celle qu'on appelle Chimène Ilonga métisse noire depuis Paris et na Bosanité Jolie Mabeka ye babi babengaka ya moto papa na divine na Messi depuis Rennes na Bosanité ami singo malheureux noir parce que babi na mystique a fourmi kalamingi te bromo na Peggy Titan na récit et Nabato Nyonso Balinganga. Donc on se retrouve à la prochaine émission L'amour du Congo toujours avec Peggy Titan. Bye. Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka